bokota la famille tokota nanu awa makambo ezali awa makambo ye somo awa makambo ye kilikili awa makambo nde makambo bandeko nanga kobala eyaka toujours na makambo kobala eyaka toujours na basomo kobala eyaka toujours na kobangisa yango bomonaka bato mosusu omona abandi na prédot ezalaka facile te ti akoma na dot ti akoma mariage bitumba ezalaka ya kosakana te yango omona kilelo oyo omona bato mosusu bapréféré na bango nanu batia na bazemi babando botaka bavanda na ndako moko nde balandela makambo ya kobala. Pourquoi? Parce que bato mosusu balobaka biso soki na famille na biso soki balingi babala biso na bava normal bamabala wana esimbaka te. Bato mosusu omona eosimba te omona ka mobala tie yo prédot mbala moko mobali akimi yo. Bato mosusu ezalaka kaka o mata kita. Donc quand nde nalobaka toujours et encore que makambo libala mutu na mutu azana ndenge na ye o bakobalela ye Nzambe ye moko ayebaka. Ezana bato mosusu peut-être ozui zemi moke kovanda bake kotika yo pa mobali bovandi bokomi kobota après quelque temps mobala lobi il faut na honorer mwana mwasi na bala ye mobala bali yo eza pe na bato mosusu ti mokolo kokufa bakotikala kotiela yo prédot te to dot te ovanda na yo kana ndako ya kiboma kango na makango na yo oto benga kutu mobali te eza pe na bato mosusu kobala na bango il faut kaka ekende na va normal babanda na présentation bakoti na prédot bakoti na dot tina mariage salema mutu na mutu azana étoile na ye mutu na mutu azana ndenge oyo Nzambe a planifia makambo na vie ya bato mais eloko ngana lobaka toujours ya motu ya surtout to ya malamu ezalaka toujours koyeba surtout que est-ce que Nzamba mona ngana nzela ya boya kozwa zemi pour que na bala. Est-ce que Nzamba mona ngana nzela ya boye ngana ke novanda na mobali neti ki makango pour que na bala yango nde ezalaka ya motu ya parce que bato mosusu ba perdra ba chance na bango kaka pona ba pressé parce que pa na biso tozolia ka bien te parce que pa na biso tozonyokwa ma parce que pa na biso mbongo ezate na moni garçon wana mwa mbongo ekota katika na kendo mivandisa kuna peut-être garçon wana aza mobali ya vie na yo te peut-être mobali ya vie na yo aza quelque part oye ko bebisaka futur na yo parce que ezalaka bongo moi ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo to yebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi ba condoléances na ba o nyonso ba o lela toyebi ke eza na bata mosusu mosusu biso moko to miyoka katoke na matanga boye basi batie émission na yo sanki oyeba tongo yoka ka mungongo lobi na matanga ba otia ba émission na biso yango na eko représenter pe bino ba condoléances de partout place nyonso bo lela ya bino akufi papa akufi to mama akufi en tout cas Étoile Nines TV aye na pete nyonso aye na malembe nyonso pona kopesa ba condoléances na ye na ndenge to na nzela moko ya malamu mingi. Courage surtout na bandeko o nyonso ba oleka to ba olekisa ba moment très très difficile. Je sais que ezalaka na bata moko mosusu ba moment eleki ogomi komitu na Nzambe na sala nini na mokili. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20
ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko ya gu na système moko ya bien na système moko ya kitoko la famille bamapango ya koteka yango wana ka ndenge na lobaka ka ndenge na betelaka bato masolo ezalaka toujours malamu en tant que mutu ovanda oyebiki naza na mwa esika na nga naza mwana mwa bisika na nga oyo navandaka ata soki lelo eindelinga naza na mbongo ya kofuta loyer te naza na mwa place na nga na okende ovanda bamapango eye na $750 ya pamba osombi lupangu mikanda na yo y compris bamakambo nyonso ezali na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya Petit Fally. Nabandi ebele ya batu toyebi Petit Fally, ebele ya batu toyebi mwa parcours ya Petit Fally, ebele ya batu toyebi place Petit Fally abanda. Bien que toyebaka te place mutozo kenete mutu oya yebaka izalaka nzambe mais moi parcours ya Petit Fally ekoti koloba mo makambo ebele selon biso selon analyse na biso bandeko nanga lelo toye makambo eza ya somo makambo eza ya kobeba avant na ya kokota na mwa zindo na pesi nanu bambote na bawario nyonso o balandaka Étoile Lune Inès TV. En tout cas surtout et encore bon continuer toujours na ko soutenir Fally Ipupa na bandenge moko ya bien talaka na minute oyo eza ya kobeba na kote ya Fally Ipupa bino moko boyebi ba mafinga eza mwa ebele mais na sengi kaka na bawario nyonso bozala wana po na ko soutenir star na biso na ndenge moko ya malamu. Voilà bandeko nanga vana kota na mwa mozindo ya makambo na biso e ozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tu sala ka émission ya sika bato sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisimpito bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga bambote na madame Basila Mboyo bambote nanga na yemoko madame Judith Diampovisa et sans oublier madame Pacifique Kiyongo depuis Turquie na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Lelo la famille toye na makambo ya Petit Fally et sali mwa mbutu to mona ki Petit Fally a kendaki kokota finalement officialiser makambo ya ye na mwasi na ye. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation lisusu na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu.
balobi na Gaf Cœur bika na yo libela na Gaf Cœur okosimba na yo mwana na Gaf Cœur place ba solution ya malamu pe ba solution ya kitoko ezali na ndenge moko ya bien. Gaf Cœur azawana azotalela makambo nyonso o etali santé ya mutu makambo nyonso ya santé na yo. En tout cas Gaf Cœur azawana na ebite nini nyokolaka yo na yebite nini penza bandeko nanga soki eza sucre soki eza tension mokongo pasi hémorroïde kokwanza nde kokwanza banduta. En tout cas bandeko nanga ba solution wana nyonso eza nango ka na Gaf Cœur kuna baosungaka penza na niveau moko pas possible na bandenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà bandeko nanga lelo toye na makambo ya Petit Fally. Kande na lobi ebele abatu toyebi Petit Fally, ebele abatu toyebi moi parcours, moi début ya Petit Fally, tina ndenge akomi na niveau oyo. Toyaki kovanda, toye komona kaka ye moko Petit Fally ayaki kobimisa ba video, ndenge akendaki na boma. Akendaki na boma bandeko nanga, kosala nini? Kokende ko-officialiser makambo na mama ya mwana na ye. Petit Fally na Priska, la mignonne, babota déjà mwana moko ya mwasi, mwana ngo bapesi ye ndoi ya mwana ya Fally Ipupa, Monikel, bapesa ye ndoi. Alors, quand ndenge ezalaka na système moko bien, Petit Fally aye kovanda tali alobi te, nakoki kovanda na mwana batuka boye te. Normalement, il faut na kende na famille na bango, na kende officialiser makambo. La mignonne azala mwasi nanga devant Nzambe, devant l'État, pe devant mokili. Parce que na ndenge babandaki kovanda, Priska wana azalaki mwasi na yete, me azalaki makango. Quand ndenge bazalaki na ndako alibazaki na ndako moko bango nyonso mibale, soki Priska wana azwaki mobali mosusu, alingaki alinga. Akolinga na ye. Pourquoi? Parce qu'il y a que Petit Fally abalanga te. Ezalaka bongo. Alors, na signe wana amonike mwasi oyo aza mwasi moko abando yo kanga, aza mwasi ya soumission, aza mwasi pe ya vie nanga malamu na sala nini na bala ye. C'est ainsi que akendaki na famille ya mwasi kobala mwasi na ye. Bien que na ebandeli wana nanu bakendaki pona ofuta bambongo tolandi ba video nyonso moyen na tiela bino video na émission ezate na tie ba video ya batu na ba chaîne bandeko nanga moyen na continuer kotia ezate fona batela musala. Alors na kokende ndenge akendaki nanu premièrement kofuta mbongo ya ndenge atiaki mwana batu zemi olia kota na porte ya kota ki na fenêtre akendaki kofuta bambongo wana ezalaki ka ba 100,000 na ba 100,000 bando bima na ndenge kanenge boyebi chaque ekolo bazalaka na ba coutume na bango. Alors na coutume pe ya ba Priska ekolo na bango bapesaki ye ba makambo nyonso ndenge basalaka. Alors Petit Fally avant koma na niveau ya prédote asalaki nanu makambo o nyonso e bandeli basengaki. Toyaki komona Petit Fally akataki video mais na sac na ye oya memaki ezaki déjà na bambongo. Selon ba explication ya Petit Fally alobi que akendaki kosenga loboko na yo, loboko plutôt ya mwasi na ye pona libala. Alors après ba makambo ya libala, après ba makambo ka ndenge Petit Fally akendaki toye komona mwa mbutu sur les réseaux sociaux bato ba ofinga Petit Fally balobi est-ce que na basi nyonso ya moni mwasi akobala ezaka ka Priska wana muto azotika mutakala na ye sur les réseaux sociaux, est-ce que ya moni nde mwasi akobala yango wana mama Étoiline kandenge alala kate azangisaka matière te bandeko nanga mama Étoiline alobaki te makambo il faut kana kota na ya pe kosala mwa intervention nanga na ndenge moko ya bien na ndenge moko pe ya malamu la famille. Bon kotala makambo ka ndenge Petit Fally alingi ya bala Priska nga na omona nanga mabete. Priska wana ata soki to mona ye aotambola ka ndenge nezaka na bamwa ba photo na ye moko boye ya bilamba bandeko nanga ezaka pasi pe mawa ndenge moko malamu. Voilà sikoyo ba biloko wana Priska na temps wana azalaki légalement to officiellement marié te epa ya Petit Fally.
bazalaki na bango ka bamakangu. Et aussi une chose à savoir, Priska wana aza nanu mwana muke, na kibo muke na ye wana, ka ndenge baye kobala ye na bandi famille nyonso, ezalaka soki mama ayebi ke mwana na ngai ya mwasi baye kobala ye, soki amoni ke mwana na ye asalaka makambo ya malonga te, mama nyonso avandisaka mwana, ateyaka mwana, ezalaka bongo. Toya toloba te ke no petit fali mwasi wana eza mwasi ya niveau na ye te, bandeko na nga eza kokosa o to kosa. Mais plutôt ezalaka malamu tozongisa mutu na nzela. Kanege topesaka ba conseil na ba chaîne na biso ke ezalaka toujours malamu yo mwasi ya libala il faut oyebaka kolata. Mwasi ya libala a exposaka nzoto na ye libanda te. Pourquoi? Parce que nzoto na yo ekomi ya mutu. Eza lisusu ya public te. Mwasi ya libala bombaka nzoto. Babiloko ya bongo eza babiloko moko ya koteya Priska. Toyebi ke kanenge baobala na bongo bakozala na mwa couple moko oyo kobanda ko encadrer bango. Alors ekozala musala ya mama oyo akozwa charge ko encadrer ka couple ya Petit Fally, asunga pe mwasi ya Petit Fally na ndenge ya kolata. Mais aussi d'une part, ce qui est Petit Fally lingaka mwasi na ye atambolaka mutakala, problème ezate biso tokoloba nini? Parce que kolata pe ya mwasi e dépendra pe na mobali. Soki mobali mosusu a préféraka mwasi atambola na ye mutakala, bino taboye kopesa conseil me mobali na ye lingaka bongo, ako changer na ye te parce que fois c'est pesa mobali ezalaka bongo. Alors de mon côté nga na koti koloba na nga ke soki Petit Fally na Priska balingani, ye Petit Fally amoni ke epa ya Priska nde place bolingo na nga ya solo ezali, epi na moni ke epa ya Priska bolingo pe ezali ya solo, nde mwasi ya vi na nga na omona problème te, na omona pe ya koswana te. Donc mutu na mutu abalaka mutu oyo amoni ke oyo nanga ezo simba. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Kande tolobaka bandeko nanga biloko ya kitoko eumelaka nango te, wana tokomi kokoma na biso na suka ya mwa partage na biso ya Petit Fally pona batu o ba oblobaka ke non mwasi wana a mérité na Petit Fally te, aza mwasi ya bien te pona Petit Fally, parce que je me rappelle même il y avait de ces personnes o bando lobake non mwasi wana yebi ebele koleka Petit Fally. Bandeko nanga nga na mitunaka parce que eza na batu mosusu ndenge nzambe akela bango, mutu mosusu azalaka na ye éveillé, et cela ne veut pas dire que ce que mutoza éveillé c'est kayebi makambo nzoto makasi koleka mobali te. Eza na batu mosusu nga na yeba bango, omoni mwasi penza très peu éveillé, otala ye olobi e oyo penza, mais aye kobala tina 27 ans mwana wana azaka vierge. Ezalaka makambo elongi, ezalaka makambo te ke non ndenge aza éveillé makasi na elongi seka ayebi. Eza na batu mosusu oyo tomonaka na elongi bana malili nzoka bayebi na bango makambo koleka ta kutu ba mama mikolo. Donc kande bayebisaka biso na adage moko ke la apparence est trompeuse, ezalaka makambo ya bongo, tolandaka apparence ya mutu te, mais tolanda oyo